solo bande ko balandi radio télévision okimbangiste bana mpasi mo kimbango mote na bino banso besika kozwami lelo lisusu tozongeli bino po ete kolanda émission na bino bokolingaka mingi émission ebengami émission masolo. Émission masolo ezali émission kolobaka obele monene mpasi mo kimbango pe lingomba na ye na mokola lelo na kati na émission na bino oyo ekopesa maka wa bino ndeko papa Lambert makwemi mo pe na lisungi ya bandeko na biso oyo tozana bango ndenge tokolobaka Edi Zolandonga mama Fifi Ndongala papa prof Paul Malonga pe tozali na bandeko na biso ya Congo Kimbangu oyo na mokola lelo baye po ete na bolingo bakolakisaka bazali na biso elongo po ete tosala na bango mosala oyo ya solo na mokola lelo na masolo na biso tokolobela na ndenge tolobaka yango na cycle ya 14 et 18 oyo tozali kolobela centenaire ya papa Diangenda Kuntima nde yango wana biso bandeko na bino na kati na émission masolo na radio télévision Kimbangiste toye po ete tolobela bino likambo tosi na mokola lelo pona kolobela 100 ans ya papa Diangenda Kuntima toyebi ke histoire ya bomoi ya moto ezali lokola nzela nzambe asala po na moto oyo ye asengeli koleka lokola mutuka yango wana biso banso lelo tokoyoka nani wana papa Diangenda lisolo na ye ya centenaire tokoti oyo toyebi ke kobanda le 22 mars année mobimba tozali ko fêter centenaire ya papa Diangenda Kuntima yango wana biso bandeko na bino na mokola lelo tozali awa na mboka Kinshasa na RDC toyambi ndeko na biso pe papa révérend oyo biso nyonso tokomona toyebi pe ye le révérend Mayona Tanguza Onto oyo toyebi biso nyonso tobengaka papa Pierre Giscard yende tozwi na mokola lelo po ete tosolola masolo na biso ya mokola lelo papa révérend mbote na yo. Mbote papa Lambert na équipe Mobimba ya masolo. Merci papa révérend topesio merci mingi tozalaki koluka yango pe bandeko mingi na mikili miampoto basengaki yango papa Lambert ndengo zali kokende olukela biso papa Mayona po ete ye azalaki lokola mwana papa Diangenda pambate avandaki na papa Diangenda bazalaki na ye longo azalaki mwana na ye oyo papa Diangenda akolisi nde basengaki tokwa koyamba toyamba yo na mokola lelo na bandeko na biso et surtout ya émission masolo pe bandeko mususu nde basengaki yango wana toyaki tobengaki yo et lelo topesi yo merci tokutani po ete tokoka kosolola masolo ya monene na papa Diangenda Kuntima mais papa révérend na kanisa biso toyebi yo ngana yebi yo kasi bato mingi bayebi yo te bayoka kaka papa Giscard mais ekozala sengo mingo ko se présenter po ete bandeko bazali kolanda biso na mikili nyonso na mokili mobimba bayeba émission masolo bayambi nani na mokola lelo awa na mboka Kinshasa na RDC papa révérend totikeli malo. Merci papa Lambert oyebi ya liboso merci na émission masolo na ndenge bo porter attention pa inanga pour la centenaire ya papa Diangenda Kuntima de deux lobby na milakisa kombo déjà ilakisaka moto mais komi lakise pa ya bato nazalaka na kamwa pasi mingi pona sala exercice wana pona nini nakoki komi lakisa ndenge oyo ezali molai na ngai te wana nakosi bato nakoki pe komi lakisa ndenge ezali mokuse na ngai te wana nakosi nzambe omoni pa ikokoso ezali ya wana ezalaka na nga pasi kasi po yo omeminga na coin mire olingi na bima te olobi il faut na milakisa ya solo kombo na ngai papa Mayona Tanguza Onto Pierre Giscard nazali mopanzi ya sango nazali journaliste et communicateur nazali na spécialité na ngai moko spécialité na tangaki na journalisme ou na communication nazali spécialisé en technique de communication c'est-à-dire moto yo a utilisaka maloba bililingi na ndenge sengeli po ete message ekoka koleka lokola
esengelami. Et nazali révérend pasteur kimbangiste, et depuis bomwana nanga kino na okoma mpaka na banzi pe na kokufa na yebi lingomba mosusu te nazali ka kimbangiste. Et puis nasalaki na cabinet à papa Diangenda un quart de siècle, c'est-à-dire 25 ans. Nazalaki na côté papa Diangenda, et grâce na ye nde na komi lelo ndenge nga na komi ndengo yebelingai. Merci papa révérend papa Mayona na kanisa ezali sengo mingi pona koyoka yo pe bande ko bazali kolanda biso bayoki yo na bokebi nyonso lelo to bengisi yo pona kolobela 100 ans centenaire papa Diangenda Kuntima na kanisa ndengo uti kolobake pendant 25 ans bozalaki na ye na oyebi mingi oyo kokolobela so ya ngwana to ye pa ina yo. Mais tolingi to banda po to yebi ke papa Diangenda ndenga zalaki tolingi to yeba nanu papa Diangenda azali nani? Papa Diangenda azalaki moto lokola moto nyonso. Azali mwana na moto. Azalaki mwana misato na libota ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilukia Wanga Nzitani Marie. Ye abotamaki na mokolo mwa mitano ya poso. Ezalaki mokolo mwa le 22 mars 1918. Nakamwa mboka moke oye bengamaki Kalamba Nzabola eyaki kokoma kamba Nouvelle Jérusalem oyo epai papa Kimbangu abandaki mosala moye. Azali mwana misato lokola na lobaki nakamwa libota moke ya moto ya zalaki kosala bilanga babengaki cultivateur. Et papa Kimbangu azalaki moto oyo nakati na mboka nkamba azalaki kolakisa ba comportement ya moto oyo azalaki na bokeseni na batu nyonso. Yango wana attention batu pe ezalaki kozala na bana na ye ndenge abotaki bango kino kokoma na tango oyo abandaki mosala. Donc papa Diangenda azali moko na kati na libota essente. Merci papa révérend na kanisa ndenge tozali ko continuer na émission na biso motuna ya liboso yango totunaki mais tolingi to ya papa Diangenda abotamaki mokolo nini na mboka nini pe na mbula nini po ete bato bazali kolanda biso bayeba. Papa Diangenda abotamaki mokolo ma vendredi le 22 mars 1918 na ngonga ya 6 heures du matin. Ezalaki Nankamba. Tango abotamaki elekaki mbula wana na sima mokili ezaki na yiki. Ezali elembo yo e accompagnaki ye kobotama na ye pona kolakisa te bano babotamaki na mokongo ya papa Kimbangu bazalaki bana lokola bana nyonso te. Donc tango abotami na sima fin ya guerre mondiale yaki kosalama na 1919 bien sûr na traité oyo basalaki ballement na mikili mosusu babengaki traité ya Versailles. Merci tozali kokende kaka na mituna pamba te tozana émission masolo ezali émission ekolobaka obele masolo tolingi toyeba bomwana papa Diangenda ezalaki ndenge nini e makamusi nini ye asalaki na bomwana na ye toko koyeba yango. Oui, papa Diangenda azalaki mwana lokola mwana nyonso na mbotama me atambolaki lokola mwana nyonso te. Otali liboso elembo ya akompagnaki mbotama na ye na 1918 na sima ya itumba monene babengi Première Guerre mondiale. Papa Diangenda amemaki kimia. Azalaki nelembo ya prince de la paix. Bilembo nini esalamaki na bomwana na ye ye na tango akokisaki mbula misato na tango wana papa Kimbangu abandaki mosala ya nkolo Yesu oyo ya kopanza sango na ye na mokili. E na tango wana pe papa Diangenda na 3 ans
alakisaki bakalite ya mwana oyo abotami lokola bana nyonso me azalaki na makambo ya ye moko. Babengaki na français ou babenga na français enfant surdoué. C'est-à-dire mwana oyo azali mayele koleka. Biloko nini ezalaki ye kosala? Oyebi papa Diangenda azwaki responsabilité ya kokolisa likambo ya tata na ye epai na kati na ye wuta bomwana. Tango bandaki eloko liboso soki bake na bandeko na koloba mbisi to na koluka nyama na zamba, papa Diangenda azalaki chaque fois komilakisaki azalaki ne loko moko mosusu bandeko ne bazalaki nango te, bakamarade ne atango wana. Uta tango wana aussi bato ebele bandeko na ye ya bomwana bazalaki na kamwa zuwa epai na ye. Ezalaki kokomela bango ete bakanga papa Diangenda basinga na zamba batiki ye kuna po ete banyama mabe bakoka koboma ye po abandaki kolekisa po na bango po soki bake koloba mbisi bakende koboma nyama ye azalaki kozwa mbisi ebele azalaki koboma nyama ya malamu lemusu bango nyonso bakozonga boyo nyama zate kasi ye akozonga na nyama lobi boya bokende kotala nyamo na bomi esalaki kamwa zuwa. E soki bakangi na zamba basinga tangu baningane wana bakozonga na mboka bakoya kokuta papa Diangenda moto liboso akoyamba bango na isengo nyonso alobi bandeko bozongi bouti na zamba koluka nyamato koloba mbisi. Ezalaki kobangisa bandeko na ye bakamarade na tango wana bazaki okanisaki papa Diangenda ye pe akende kofunda bango epai ya bakulutu ya mboka. Tango bakofanda nye bakotala bi te atikali kofunda bango ata moke te epai ya bakulutu ya mboka. Wana ezalaki na bomwana. Epi na tango azalaki kosala maseki oyo bazalaki kosala na mboka batu bandeko na ye mingi ya tango wana bakamarade na ye bazaki kosepela kozala na ekipe ya papa Diangenda. Ezaki kozala ekipe kaka ozaki kolonga. C'est-à-dire okoki kolonga papa Diangenda te même na Jean moke. C'est-à-dire azalaki na catégorie ya équipe ba gagnant. Ya gagnaka kaka. Jamais apola. Alors, wana lisusu ezaki kokomisa ko sepelisa bato. Kasi pona bomwana lisusu na 1927 tango wana azaki na 9 ans akolakisa na papa Nzila François oyo azalaki pasteur ya liboso ya paroisse ya Bukama na papa Kimpo azalaki musicien ya Faki akolakisa bango na 1927 Yerusalemi ya sika nda tempelo oyo totelemisa na nkamba bango bamonaki yango na âge 9 ans. Et tango on a aussi papa na ye papa Kimbangu akolakisa papa Diangenda voiture ya kotambola nango na mokolo oyo ya le 2 avril mokolo yo nzoto ya papa Kimbangu awutaki kozwa na Lubumbashi azongisaki yango na Kinshasa tango akomi na Onatra atali kuna musika yaza na masuwa atali Cadillac wana. Mais en 1927 tatane alakisaki yango alobi mwana na ngai soki otamboli lokola nzambe akosenga otosi mibeko tala motuko okotambola nango. 1927 même conception ya maquette ya Cadillac wana esalamaki nano te. Alakisaki ya deja. Alors wana ezalaki kolakisa elakisi bomwana ya moto oyo abotamaki lokola bato nyonso te.
Merci à solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste to ali na kata émission na biso to yamba papa révérend Mayona Pierre Giscard oyo tozali kotuna pona mituna koyeba monene papa Diangenda na 100 ans na ye oya uti kokokisa. Mais papa révérend papa Diangenda ya solo ndengo uti koloba na makamu salaki donc atangaki bon atangaki epai wapi pe na mbula nini oyo ya tanga kotaki kelasi ya solo papa Diangenda continuellement atangaki na colonie scolaire de Boma ebengami lelo Institut Boma Mungu. Mais akendeki kotanga atikaki nkamba mboka yesantu na tango azalaki na 15 ans na 1933. Et le 17 février 1934 nde akotaki na colonie scolaire de Boma. Là nazaki na l'âge de 15 ans na première année primaire. Na tango wana azali kokabola kiti oyo ya kelasi babengi ban elongo na bano bazalaki na moins de 7 ans. Et papa Diangenda tango abandi kelasi na ye ami kesenisaki na bana nyoso na qualité na liboso ya mwana limemia. Qualité mwana limemia azalaki kotosa bato, azalaki kotosa bakonzi lokola mwana oyo azwaki éducation ya tata na ye mobimba ya bolenge na yo. Or na âge de 3 ans déjà papa Diangenda azalaki lisu pembeni ya tata Kimbangu te. Wana papa Kimbangu akangami atindami na boloko diatikalaki na maboko ya mama Mwilu. Mais éducation azwaki na mama Mwilu elakisaki grandeur ya mission oyo ebongisamaki na pona libota pona ye pe pona mokumbo oyo papa Kimbangu azwaki na maboka kolo Yesu. Asalaki mbula zomi na kobotangi na ye na Institut Boma Mungu oyo ebengami kala colonie scolaire de Boma. Et na tango asilisaki azalaki moko ya bato oyo akesenisaki na ezweli na ye babengaka distinction. Kasi na tango azalaki koyekola azalaki na bakalite moko yo bakonzi ya kelasi bazalaki komona ete papa Diangenda azali mwana oyo na mikolo koya akozala momemi ya bato. Pona ndakisa na tango afandaki na colonie scolaire de Boma papa Diangenda azalaki kosangisa bato, asangisaki groupe moko ya ba jeune babengaki groupe wana groupe d'élèves modèle ya colonie. Ye azalaki encadreur. Na chaque fois bana nyonso basiaki na groupe wana parmi bana wana oyebi bourgmestre ya Njili ya Kala Luemba, le Metila azaki na groupe wana. Na groupe wana ezalaki aussi frère Lafarge oyo azaki premier directeur général ya Institut de Beaux-Arts azaki na groupe wana. Soki na groupe notali mingi bakomaki banganga nzambe bamususu bakomaki bédicateur bato ako pesa bato makanisi mala et puis bazalaki ba responsable modèle. Oyebi pe na tango azali kokola papa Diangenda azalaki mwana mokangemi kasi azalaki kosenga na baningo azako kola na bango basangisa biloko bilamba peka mwa lomeya pona kosunga ba élève mususu bazalaki na passe na ba difficulté. Donc azaki mwana moko généreux azalaki mosalisi ya bato. Et wana pe ezaki ko marquer ba frères des écoles chrétiennes ba oyo bazalaki ko superviser encadrement na ye na colonie scolaire ya Boma. Et puis na colonie scolaire de Boma papa azalaki na parrain scientifique na ye. Oyebi zanani parrain scientifique a papa ezaki papa ki solo kele lokelo. Po papa Diangenda alingaki kotanga
na colonie scolaire de Boma te. Bamindele bakanisaki batinda ye kende kotanga na mission catholique ya Bangu. Séparé ye na grand frère na ye. Kasi po mabongisi ya Nzambe ezaki ndenge wana kaka bango na 1 mois exécution frère des écoles chrétiennes balubi te akoki kozala mosika ya ndeko na ye te po il faut ndeko na ye asalisa intégration na ye na milieu scolaire. Yango wana koma azalaki moto awuti na mosika na mboka balubi te il faut grand frère na ye a intégré na milieu wana ya colonie scolaire de Boma. Na tango na papa Kulutu pour information asilisaki kelasi déjà azalaki molakisi professeur enseignant premier enseignant ezaki papa Kulutu. Alors na tango na yepe accompagné qui maintenant ndeko na ye n'encadrement ya instructif ya koyekola yango wana nga na bengaka papa Kulutu azaki parrain scientifique ya papa Diangenda Kuntima. Tala na ukuse pa ya atangaki pe asilisaki na tango asilisaki pona compléter le connaissance très important. Tango asilisaki papa Diangenda directement banrolaki na armée. Pona nini po ete bazalaki komona epai na ye ba qualité il y a un dirigeant né, c'est-à-dire mon moko confirmé, mais naka bomwana. Alors, bamindele bazaki kolingate komona moto mwindo oya kozana ba qualité ya komema bandeko na ye nanzela ya ntombwa. Oyebi ntombwa, c'est développement. Oui, mais papa révérend na kanisa tozali kolanda yo na bokebi nyonso, mais ye papa Diangenda asilisaki kelasi na ye. Mais Nambula nini o ya pas bateau lobby que abandaki yango na âge à côté de âge 15 ans mais assistaki Nambula nini et puis abandaki kosala na tango nini pe namboka nini oyo ye ya ya solo mutuna no kotsero kitoko pesa c'est-à-dire papa Diangenda na assistaki kelasi na ye na 1943 43 44 assisi kelasi. Tango asisi kelasi automatiquement Mundela monaki te fois côté na armée ndenge na lobby liboso wana. Na armée pona nini po ba contrôler ye. Po azalaki lokola mwana moko bazalaki ko contrôler te. Azalaki na comme ba qualité spirituelle, mentale et surtout intellectuelle très élevée. Bazaro benga na français un enfant surdoué. Et tango asisi wa kelasi administrateur Peigné yende a créé qui a sengaki na l'état ba kotisa papa Diangenda na armée te mais déjà ba kotisa qui pourtant ba kotie na armée abandaki déjà a salaki une semaine sous les drapeaux la formation sous les drapeaux et puis Peigné a dit non papa Diangenda a ba qualité. Il y a un secrétaire intelligent, discret, compétent. Mais à sa qualité, il y a un homme dans le monde français, on dit moi lingala, à sa qualité d'un homme qui n'aura pas le doigt facile sur la gâchette. Il dit moto a coquille facilement bon moto na monduki. Albi à sa qualité wanate. Uta tangwana ba mindele parce que na mukanda komaki a argumenta qui ango bien point la collègue sa qualité, il y a papa Diangenda ngai na si na poni pote azala na sala na secrétariat ezalaki na secrétariat ya gouverneur ya Tchela monsieur Tordeur affectaki na Tchela na gouvernorat ya monsieur Tordeur wana azali moko ya premier bourgmestre ya ville ya Kinshasa le royal ya Léopold de Ville oyo asalisaki mokanda te li mouvement moko te oyo ya bunzambe to ya masanga ya bato ekoki kosalama soki na moto nango mondele azate. C'est-à-dire aucun mouvement religieux ekoki coexister soki à la tête nango mondele azate. Ye wana pe ayambaki mwana papa Kimbangu pour la première fois na fonction publique
na cabinet na ye ezalaki na tiela na Bas-Fleuve epai nde abandaki mosala na ye na fonction publique après avoir ya kolekisa une semaine sous les drapeaux na service ya armée epai bafektaki ye par contrainte po te baoblige ye asala service militaire obligatoire mais na ntango wana mobeko ezalaki te mpona mwana nyonso akosilisa asala service militaire obligatoire. Merci par révérend toza kokende ntango tozali kotungisa yo mingi tolingi toyeba tozali kolobela leka papa Diangenda mais na age oyo azalaki nango déjà tokoki koyeba soki abalaki e kombo ya mwasi na ye ezalaki kombo nini soki mpe abotaki okoki kolobela biso ya solo. Papa Diangenda ntango abandi mosala na ye na tiela auprès ya gouverneur Tordeur oyebi bamindele soki abandaki mosala na ye précision moko importante comme secrétaire dactylographe commis ya 3e classe secrétaire dactylographe na cabinet ya administrateur Tordeur. Performance na ye c'est-à-dire esalili ya malamu ezaki kosenge que chaque sanza mibale to misato bazalaki komatisa ye grade azaki parmi le bato mwindo yo bamonaki que bazalaki na mayele pe bazalaki kolinga mosala. Aucune fois papa Diangenda atikalaki kozala na retard na mosala to ko s'absenter na mosala. Oyebi bato mwindo ezalaki soki bafuti bango les 30 soki mokole kolanda il faut mona retard ndenge nini ozala ndenge oyebi ka bato mwindo bazalaka mais chaque fois papa dia so bafuti bato akozala moto ya liboso le premier bokomona ye na mosala akomi moto ya liboso e na ntango wana asengelaki abala azalaki na obligation abala ayaki kobala mwasi na ye abengamaki na kombo ya mama Mvete Luemba Elizabeth. Culture na ye ya respect esalaki ete abengaka mama Mvete bibi ezali na Swahili mama bibi na Swahili ezali mama ezali respect wana. Et puis azako pesa mwasi na ye contrairement na biso bato mwindo mwasi aza lokola eloko ye ezaki na habitude na ye te. Et puis babengaka mama bibi donc on obengaka mama oh mama ya ba mama ouais allez alors ye na tangu zwaki mama bibi parce que na lingi wana ba précision ekoka kozala un peu na zongi moke po na tango azaki na colonie scolaire de Boma eza masolo toko kundula tango azaki na colonie scolaire de Boma bakalito papa Diangenda azaki nango esalaki ete mindele bamonaki ete il faut bakomisa bango bakatoliko bayebaki ke bazalaki bana papa Kimbangu bakomisa bango bakatoliko. Alors papa Diangenda babatisaki ye alors na 1946 le 3 mai 46 voilà na ba catholique. Alors non ezaki na 1936 na ngoloba 46 c'était 36 ne babatisi ye wana asisi classe na noté 36 asisaki na 43 en 1943. Alors, na 36 babatisi. Alors, nani carte na ya ki bondimi. Ezalaki na numéro 9066. 9066 carte na ye. Tango babatisi na colonie scolaire de Boma. Ezalaki na date oyo babatisaki le 20 juin 1936. Le 20 juin 1936, abatisami comme catholique.
Et selon les rites catholiques à l'époque, hein, baptisé. Bakanisa que le cas baptisé, bakozwa contrôle ya bomotonaye, hein, ya bomotonaye et tout ça. Et où t'attends papa diangenda a komaki bapesaki pe ba responsabilité ya kosala nini omoni tango basalaka me bano yo basalaka bakotisaka sango na cérémonie na bango babengaka maître de la cérémonie na l'air wana bakomisaki mokonzi ya groupe ya bana wana en même temps azalaki mokonzi président association mariale c'est-à-dire association ezalaki kosala défense ya maman Marie mère de Jésus c'est-à-dire ba structure oyo et bongisaka morale ya ba jeune papa Diangenda akomaki président ya ba structure wana pour l'encadrement ya ba jeune surtout que ba monaki expérience à la kisaki na création ya groupe ya 12 élèves modèles oyo ti lelo yo tikala sango na colonie scolaire de Bomo comme institut Bomo. Papa Diangenda toujours na classe azalaki musicien ya fanfare ya colonie c'est très important ce qui omoni papa Diangenda zoko diriger Faki ezalaki par intuition parce que comme chef spiritualité c'est un musicien formé Azako beta na fanfare ya colonie scolaire de Boma, Azako beta trompette, clarinette, na contrebasse. C'était un musicien tout fait. Et papa Diangenda aussi, azalaki scout. Scout na colonie scolaire. C'est-à-dire ba structure d'encadrement ba jeune. Et papa Diangenda azaki ko se retrouver. Et puis dans le groupe on a azalaki ko se retrouver toujours leader. C'est-à-dire mon même bateau parce que le comportement na yezaki exceptionnel. Et puis totem na yezaki tigre féroce. Tigre féroce. Totem ya papa Diangenda. Alors, maintenant natango abandi mosala. Aye et pas ya administrateur tordeur na tiela. Aye kozwa ndenge nalobaki mama bibi et après tango basali mariage alongwaki bamitaki ye de Tchela vers Matadi à peu près vie na ye yangwana ti aye ko continuer pour être akoka kosala mosala mo l'état en toute responsabilité yangwana zaki koloba mingi ezalaka kitoko te na responsable ya groupe azala célibataire. Merci papa révérend ya solo bandeko bayaki bayesi mapona kolanda émission na biso tozali toujours na kati na émission masolo toyambi le révérend Mayona Pierre Giscard na mokolo pona kolobela likaba papa Diangenda ya 100 ans na ye oyo ye akokisi ndenge papa Simon Kimba okenga nazali koloba année 2018 ali année moko ya kimia yango wana pa yo zali mona papa Simon Kimba toyebi ke kimia na 1918 nde kimia ekotaki na kati na mokili biso pe lokwa tozali kolobela oyo papa Diangenda amemili biso kimia yango tozali na kati na émission na sona mokola lelo oyo tozali kolobela papa révérend na kanisa papa Diangenda tozali kolobela ye na botangi na ye kuna na Boma na colonie scolaire aezalaki posa na ye azala kuna obezaki posa mindele papa Lambert motuna na yo eza motuna moko ya motuya po oyebi papa kulutu papa kisolokele lokelo bokei na ye na relégation ezalaki volonté mindele po na tango batunaki papa kisolokele mituna biyano ya papa kisolokele elakisaki ete azalaki ko défendre tata na ye pour papa Kimbango azalaki na défenseur te azalaki na avocat te avocat liboso ezaki mwana na ye papa kisolokele yango wana mpona kosanctionne ye de Rossi alobaki il faut balongola ye mpo azwi mayele mabe ya tata na ye akopanza yango na bato na vers
le 17 octobre basali acte il envoie à papa que Solokele comme relégué enfant prisonnier na Boma. Mais papa Diangenda ezalaki volonté mindele te. Ezalaki volonté ya papa Kulutu. Papa Kisolokele. Pona nini? Omoni liboso te papa Kimbangu amata na train. Train tambola. Alobaki so na kutani na mwasi na nga na bana na ngai te. Train yonke ningana te. Train pe ningana te. Et une vérité mingi bato balingi kolobelango lokola la légèreté. C'était papa Kimbangu azaki maître destin. Ne na tango wana a pesaki mokumba lakisaki mokumba ya mwana moko. Mais pas ya papa Diangenda mokumba ezalaki ya mo panzi sango pe mofandisi lingomba na kati na mokili. Mais po ete lingomba etelema na mokili. Esengelaki papa Diangenda ayekola mayele ya minele. Parce que soki oyebi moto ennemi oyebi azalaka su makasi te. Philosophie ba minele makanisi na bango esengelaki ayeba yango. Et mama mwilo alingaki a libérer papa Diangenda te. Alingaki te azaki mwana moko oyo azaki kolongola ye mawa ya papa Kimbangu. Parce que papa Diangenda azaki kasa. Azaki débrouillard. Yango azako linga mingi te bato bazali pembeni na ye aza marosa la moto moko malili olukaka pesanga sombelanga sala te alango nga ba débrouillard et bato bazan esprit d'initiative. Na bo mwana ne azaki ndenge wana. Yango wana ye na papa ki dialonga na âge de 5 ans ye na 3 ans basalisaki ba tombolaki mire efelo ya ndako ya mama Mwilu ezalaki kokweya po ete baminele balingaki te ke mutu moko asalisa bango te. Ezalaki volonté ya papa Kisolokele oyo ekutanaki na volonté ya ye papa Diangenda po ete motongi ya lingomba ezalaki ye esengelaki akende koyekola. Pona nini ayekola po ayeba mayela minele pe azwa mayele na biso akoka komemango epai ya bamindele po ete bayeba ke mindele soko bamemelaki biso mayele na bango kasi bakutaki biso tozalaki pe na mayele na biso. Na bokei na ye na koyekola ezalaki posa ya mindele te ezalaki posa ya papa Kisolokele pe kutanaki na posa na ye yango wana na 15 ans asengelaki kotika nkamba po ete akende koyekola na colonie scolaire de Boma. Merci papa révérend tozali kotungisa yo tango nyonso pamba te tolingi vraiment toko ko comprendre to yeba po bazali kolanda biso papa Diangenda bayebi vraiment histoire na yete bakobaka papa Diangenda mais outi koloba na biso ke asalaki na l'état. Mais tant que assiste à ce qui nous sala naïe, à ce qui on a grade nini, pays là qui s'y casse. Ah, ya solo. Papa Diangenda tangu abandaki mosala na 1944 na Tchela. Alongwaki Tchela a komaki na banana na Boma Matadi ti akende alekaki na Kananga na 1950. Ti aye kosukisa na Kinshasa na 1958 epai azalaki na direction ya gouvernorat général na secrétariat azalaki na secrétaire mingi balobaka azalaki secrétaire particulier ya gouverneur général te azalaki na secrétariat ya gouverneur général mais na direction ya justice direction ezaki koyamba mikanda nyonso ezalaba na kole ezalaba nani ezaki kokomela ye yango wana mingi ezalaki soki atangi mikanda wana ayambi na tango wana bapapa Lutadila bapapa nani bapapa Wete bapapa Wanzungasa bapapa Wix Raymond bapapa Yohani soka yambi bango na ndako boyo tala ye alobi keba mikanda boko koma ba terme boko utiliser za makasi
ngai na lingi ndenge wana te bo utiliser boye pona nini po ba correspondance nyonso wana ezalaki koleka epai na ye parce que azalaki na ya lingomba ezali koleka ezalaki wana esalami te ezali secte bazalaki kokoma mpona koluka korevendike reconnaissance ya lingomba ya culte ezalaki kokomela ye mpe azalaki na secteur voilà te azalaki kooriente bango e akomaki kolakisa ete ya solo azali meneur aza guide omoni ale na ntango na grade nini nasisaki ezaki azalaki commis principal ya première classe grade ya likolo commis principal ya première classe et puis alingamaki mingi na gouverneur général Pambate. C'était un secrétaire discret, intelligent, compétent et surtout honnête. Très honnête. Et azalaki na mbongo nini, azalaki le noir motomwindo le mieux payé ya fonction publique. Salaire azwaki na 58 ezalaki na hauteur il y a 78 530 francs ya l'air wana. C'est-à-dire mbongo ebele. Et lo que salaki ete même temps wa bako a kotepa pona ko luka mbongo ya kofuta bonheur ya maître Arnaud Croquet pona ko défendre nani ya indépendance à Congo. Papa mutapesa ki mbongo wana indépendance ya Congo démocratique ya RDC indépendance au Congo oyo congolais toko lobe indépendance ya démocratie est-ce que congolais ba yebi ba yebi yango te parce que bazaka na refus ya koluka koyeba po il faut ba yepa na biso po ba yebango mais ba yaka mingi pa na biso te ba lingaka mingi kolanda o mindele ba koma na makomi na bango batia berere historique mingi plus balingaki ba vérité mingi yebana te. Donc na l'ère wana ya indépendance papa Diangenda apesaki mongo na bako oyo ezalaki mouvement culturel ilboso pe komaki kamwa mouvement politique pona ko réclamer indépendance. O indépendance balingaki ko pesa biso na 1980 Pambate Van Bissen, ya lobaki na 56-57, alobi indépendance pour la Congolais et koki kozala prévisible 30 ans plus tard. Omoni. Or, 30 ans plus tard, ezala malula, ezala ba ileyo, ezaki classe moko ya ba ya jeune catholique engagé, ba contesta kiango te. Mais ba zwa kiango comme bonus moko ya réflexion. Mais bato bako na en tête papa Kasavubu bango ba contesta kiango po baloba ke non biso to lingi tina bambula wana te. Or likamango ezaki lié na ma bomba mi ya papa Kimbangu nenge asalela kiango. Alors tango bazo sala ba démarche wana papa Diangenda tango ba consulta ki apesa ki mbongo pona kofuta ba honoraire ya maître Croquet Arnaud oyazalaki juriste français ayaki pona défendre dossier ya République démocratique du Congo pour l'indépendance yepe apesa maki donc moto ya proposé ki biso ka candidature à maître Croquet ezalaki président Philbert Youlou ya Brazzaville Abbé Youlou, j'ai monté à proposer qui candidature il y a maître Croquet pour un dossier église Kimbangiste. Voilà, mais papa Diangé n'a pas ça qui mongo à la hauteur il y a 23 000 francs ya tangwana. Bongo est belé.